mbote lisusu na bandeko nyonso oyo boko disposer encore battant na bino ya kolanda biso oyo ezali tolobelavie.com. Vraiment un grand merci, je crois tokomi na Sukambula te souhaiter bino vraiment ba meilleurs vœux déjà parce que Nzambe a bateli biso, pourquoi ne pas tous à la reconnaissant envers Nzambe. Mingi mingi nazolo ba congolais il faut bolingo. Je crois que tous pasteur Marcel Congolo, voilà, j'allais dire pasteur Marcel Congolo. Nayeto meka kosolo la lisusu moi muke parce que vous oubliez Yazato le bela vie déjà parmi batu oyo bazala na construction ya œuvre oyo pasteur Marcel Congolo Azalaki. Alors tomeka ka moi kosola citation politique pour ye azali pasteur oyo à Telema pour mboka na ye. Alors tomeka kosola na ye parce que les 30 plutôt les mboules aussi là déjà awa toye ba makambango zo commandé to lobaki. Pasteur bonjour. Bonjour Papi Gen. Bonne santé. Santé ça bien car par la grâce de Dieu. Ouais, na souhaité na profiter na souhaité déjà ba meilleur vœu hein. En tout cas nga pe meilleur vœu la famille na yo na libota mobimba pe na bana na yo nyonso atolobe la vie donc il complique la biso sne to landaka yo. Voilà. Pasteur to banda mbala moko je préfère to banda na solo oyo et la musi batu mukili mobimba batu baza ko comprendre te makambo salami ya buzoba ya bosoto ya ndeko na biso cheo Kitundu oyo azali vraiment ministre munene, c'est-à-dire parmi batu oyo bazo kamba mboka yé pas za parmi batu bazo ba décision mutakala bongo vraiment na ebité omoni makambo na ndenge te vraiment omoni mutwana bon d'abord aza papa biso beto wa papa mais eza moi mon mesano na kati ya mboka na biso parce que toko kamwa te omoni tozonga totala sima majorité ya un père tango Mobutu aki na mboka bande kozwa basi modèle na bana et ba musicien ndenge tolobaka musicien moko yemba tika mwana oyemba tika mwana masumu asala théâtre habite de la pente ezaki pena nani ezaki deuxième personnalité à Congo Kitima Bini Ramazani na tango wana donc bazo nyoko la bana so totali bien matonge neto ba matonge sika ambiance ngana vanda na commune na matonge zaka esika ba fonctionnaire ba yiba mbongo à l'état ba soda ba yiba mbongo à l'état ba konzo ba yiba mbongo à l'état nde bango ba ya kolia na matonge ko ya ko sepia na kati ya matonge ko ya ko luka basi ya ndumba po médecin avocat eza rare okuta ngo na matonge ba vandi ba luka basi ya ndumba eza ba colonel eza ba généraux eza bisika bato do bato ba yiba mbongo ya l'état. Alors majorité o détruit mboka na biso ya Mobutu na majorité o baza ndenge moko baza na ba anti-valeur et puis ba yebeli mboka na biso na ba anti-valeur ozomona ke bango nyonso ne bazali wana tongo midi pourquoi baza na soki whisky te eza basi donc omoni ke eza ka modèle akala mboka échanger te donc on a eu bibi na poisson c'est que ba sala donc c'est que ba sasa basi ya batu vina bango na basi ya mabala na omoni na basi musupe ba sala kana ba bureau na basi ba bibi ke vomi azana na libala te po donc po azwa mokonzi po mokonzi andima ye même mingi ba sala kana na Congo bazaka basi oyo ba konzwa na ba bizaka na bango ba musupe do mo pesa les ate bon okoboya na yo oboyi oti musala pe kozate. Mais dans le but que batu nyonso mais ba kozi nyonso presque bango tout ko banda na en tête Kabila ye moko wana Kanambe wana ye moko avec ba histoire ndenge wana donc ya ebele koleka donc ndenge bozo mona dans la histoire de azali immoral criminel makambo ebele donc gouvernement na ye ezali na ndenge ye moko azali siko lo ni ko senga na gouvernement oyo c'est-à-dire bateau bazo kamba biso komona makambu oyo chez Kitundu sali loko ni yoko senga siko na gouvernement na bango basala yin
bon omoni kobanda ko senga na ba gouvernement na bango oyo ezali ndemo ya koloba toloba kaka po omoni tokos akozala te mbo bakolongola ye donc na gouvernement na bango mais na azala na alongwa différence ezate ça change rien ça ne change rien mboka na biso senga ke ba cadre bazé belé ba jeune bazé belé ba ko sa musala ndenge sengeli bazali et puis il faut mboka na biso to tchapinda état de droit pour l'état de droit donc au moni soko zana e appelle na pour la moralité muto azana ba merci moko malamu te azana état moral neza bien te ba à cause de mokosité yango pena fleur on est outil wapi na ba konzinde ngwana vraiment azo laxane sexe na ye vraiment sans ko banga même que c'est-à-dire ne biso to lobara biso ba noko to lobara za même pas sano pas comprendre que non ba ko saler jeu ba ko rouler donc à continuer peka lokwa ba donc bazala mayele to bazama mayele te na niveau te ezali kama mayele te mais omoni biso bokozi na biso ba conception mingi baza na molili molili. Donc les ténèbres, l'occultisme et c'est la consommation en sexe. Parce que ce sont des prostituées. Donc il y a les meurtres, il y a des viols, il y a belé. Donc et on l'appelle la prostitution. Pouvoir au noso et vendre l'occultisme. Parce que moi nous sommes attends to lobaka oh te biso to kanga bandoki te ba église il faut ça la musala. Ba to ba ce sont des occultes. Baza milliers occultes de baza bavandi na kati occultisme na kati sorcellerie na kati mabe c'est pourquoi on que na milliers ya occulte wana loko bango baza bato milliers occulte de biloko no ça ba recommandation pe ba consommation o bango ba salaka na mboka na rituel na bango biloko no ça li suite à ba rituel na bango parce que ba vivaka vie wana vie à désordre donc yango moni baza pe na mawana mboka te tu t'imagines un pays lokola Congo pays mounene boye budget à 4 milliards budget à 4 milliards tango Angola est à 78 milliards et puis Angola va à 25 millions biso to ali koyiba on a no monité c'est pourquoi moni ke bato to ko s'adresser la bango te et puis na regretter vraiment mais ba congolais ba bimi na marché te ozomona na regretter vraiment ba congolais ndé to zo ba boye on a tout na pe marché simbité pourquoi te marché simbité parce que les Congolais, c'est comme au moment où Félix Awa, na lobaki na yeke non, il faut pas qu'il des verbes militaires na biso. Ozomona pas tozui batali biso ndenge Kabila asali. Donc ça dit 80% ya ba militaire congolais ba tchétché bango na province, parce que ba militaire na Kinshasa, ba tout na la province pour pas éloigner bango pour pas kota na marche té. Alors na Kinshasa ba remplacer mingi ba unité oye ya ba mercenaire wana ne bazana Kinshasa mais ba mercenaire biso to mona mercenaire wa kobotola biso mboka ozomona mercenaire abotola biso mboka parce que biso soto biso 1 million na nzela mercenaire mota ko fetola mbanga na yeke abotola biso mboka ozomona c'est pourquoi moni batu fo babima tango batu babimite na regretter vraiment na tel na comprendre te armée na biso dali infiltré ba mercenaire bazana mboka banani bakololongo na mboka ce qui armé na biso te kaka armé na biso wana Kabila toyebi bisika nyonso abomba ba arme ozomona ba arme ba bisika nyonso ba dépôt ba arme na Kinshasa eyebani ozomona eyebani est-ce que ba arme ezali 4 même dès que militaires sont là désarmés ba yebi est-ce que ba rozo ba arme c'est pourquoi tu as ce marche ezali ba militaire biso ceux qui mo boule bimi ba militaire ba ko telema to ko kanga bato na moko parce que marche tozo nga to sala au monde ba to sala marche ba biki na marche ndeto ko kanga bango ba militaire bazali ba biso pe bazali baza pe la 4 nalobi hein sikoyo ya kotumba koma vraiment moto to chaki mo motema sujet kotumba neti mo silence les suspendus te ya kotumba za na silence te ya kotumba za na silence te parce que ba militaire belé ba kei kuna na ba rapport nous tozui mboto solara donc ba ya kotumba donc nezo aboye akangi bena kote kuna poso akanga raté tant que zo benga na Kabila na Kinshasa yeba ke base arrière na ye ezali ba mouvement au rebelle ya sala na kati ya Kivu kuna asala ba mouvement ne rebelle ze belé kuna alors il fallait ba ya kotumba baza sur terrain pour kuna sur terrain bazo maîtriser sur le terrain pour aller parce que etika la ka bango na bangote yango ya kotumba za kuna et puis militaire belé ba kei mais aujourd'hui que to obande la guerre na CT toza la stratégie tozo réfléchir
pour to bande la guerre na c'était que to madati na Congo mais ba côté ko to kangi parce que la frontière na biso na ya ngom te bande ko biso akivu oyebi ke bato ba bundi penza po mboka na biso kabona te ba bundi penza ba bundi ba kufi ebele région bango ba résister na ngonde mo osakana te donc ozomona que yango ba ya kutumba ba vandi kuna tobi ba vanda ba kanga frontière wana parce que Kabila nenga za boye ye akokima nenga batazo ba wa lobi ke ba kubete ba ya kokufa na masasi Kabila ye atana soni d'abord aibe sika okende te parce que maman da solo bi bon te na ye moko alobi bo na munoko na yete mais ali na comportement na ye nde yango ba lobi bongo mais comportement na ye ba nyonso ba yebi Kabila ko longwa te pas faire mourir par une balle Kabila akoki kosala ba élection te bato ba benga biso ba yebisaki ngai lelo émission na saki na Belgique bato ba benga biso ebe kutu ndambo bato basiba longwe pa Kabila bakenda même na ba réunion souté ba réunion a ça changer stratégie comme ka yena ba tous ba sa réunion mais tant ba même ba chibala ba zo ba gouvernement est-ce que mboka na eza sur maboka na biso yango moni na zaki obligé na luka ngwanda na ebisi bato bakende okutana na ngwanda parce que ngamoko bakutana na Félix na ebisi faut kokutana na ngwanda po to solola po to sikola mboka na biso Félix azaki d'accord na lobango tous les jours ngwanda pe ayoki que Félix azaki d'accord ngwanda pe asali pas moko ya bien vers opposition sikoyo opposition oyo tamso bazolinga toujours des ordres des ala boyoka neza te tous ala bon moko te parce que so tali bien to bundaka eloko moko to bundelaka cause ya moko biteka moko to bundaka pour le moko mais ce que batu o balinga ko sangana te na to yebisa boni non opposition soto continue na kata Congo za na problème ya opposition te Congo za na problème ba homme politique mais comment ba opposant baza ko balingi na bango pena ko sangana te na Congo toza na problème pinda ba opposant te parce que toza na problème ba homme politique o batabenga ba opposant mususu bayaka pona ko s'infiltrer na kati ya opposition parce que so total opposition na mboka na biso et alors il y a IDPS mais tolo banane bosembo mutu lo kwa patriarche Kizenga azolo bapenda ke Kabila aza mokite na Lumumba mais voilà c'est un opposant. Il s'est dit opposant. Tous ces gens-là se dit opposants. Il s'est dit opposant. Mais surtout talibien, ce ne sont pas des opposants. Parce que Kabila a des étrangers. Il y a même qui disent au moins que Atina Mouya ina ide pescuna. Parce qu'il faut rectifier ce qu'on peuple a demandé. Tant que bino bozo baka aza mukitani Kabila na Kanambe aza mukitani Lumumba. Okepe organiser ba photo. Ce qu'on ba doit demander nini bakino ba demander. Tango ngwanda yope ozoboya o marché zate bon na ba proposition nyonso asali awo soko tali bien asengi bato babi mananzela po ye opposition ni ya kosala azana armée te ngwanda azana armée te parce que ngwanda aza politicien te ngwanda azali muto wa service à renseignement mais aza politicien te soko aza politicien ngwanda lelo oyo tango tozolo ba awa c'est que da kufi soko akota soko da polition alinga kota na IDPS depuis kala olingo mona ke na IDPS le ngwanda alinga bana koloba pe asangisi ba congolais mais tala aye trop tard combat na ye to boyite combat na ezaki bien to boyi pete ke ngwanda tango asaki na Congo asalaki mabe mais tango muto aye na opposition tango ngwanda ye na opposition asali musala ebele to moni asali musala ebele to ko boya musala na ete parce que abimisi ba vérité ebele mais so totali bien ba opposant mingi o ba ko infiltrer o baza na posa mbongo ba congolais ba yebi bango mais ba congolais ba landa defa ba opposant tela muto kwa chibala muto a trahir nengwana mais omona ba congolais bazo landa ozomona au moins même dans la mission à congolais basaka o tozo kufa nzala mais bobima bo marche bobi faut ko bima na nzela toza peuple yango omoni bokecho aza mayele te bokecho muto mayele azo ba peuple ya ndenge nini oyo peuple ya ndenge nini ozomona tala o mutu lokola oyo kamere boko landa bato ndenge wa nini bato lokola ba katumbi oyo c'est un étranger boko ba congolais ba ndenge nini tozo bunda na ba paya ba bebisi mboka na biso c'est comme si tu as besoin mboka na biso te
boka zo ba caméra bozo non opposition bino boyebi ba opposant na Congo baza ba nani to ko ba payate tane ba mi mboka na biso ba mawate baza ko piller systématiquement mboka alors moi ba congolais mususu baza ka sima au moins Katumbi ya mais Katumbi zambien papa maman zambienne papa italien mais comment bino bozo landa bango to ba faute ka ba opposant mais ba congolais pe baza ndenge ni hein ba congolais fa telema ko banda ba Congo ko kendeti na Équateur congolais nyo se fa telema shaba ko yati na bandu congolais nyo se fa telema il faut tout marcher parce qu'à partir le 31 mutuana zo comme illégal Pasta. Oh yo kaeli susute mutuna nanga monsieur Zaboya sikoyo suka mbula ngo yango to komi Kabila akolongwa to akolongwa te Kabila akolongwa na c'est bien atala bien akolongwa yo Kabila yo zaki na Congo te Mobutu akenda yo Kabila akolongwa na Congo Kabila akolongwa bisa Congolais to tikete akolongwa na sepeli vraiment na Mosengo Alexis Make parce que Mosengo baza ba patriarche so total bien baza ba kuluto to tikela ngona kata mboka po tsekela ki il faut to lengela il faut to lengela tango zolo ba makambo il faut ko yoka ozomona ya ba omoni ne albini to sangana na opposition to sangana IDPS po nini po to siko la mboka na biso ozomona donc to sangana na opposition ba tous ba telema ba congolais ezali kamwa mboka Congolais au moins la haute na kolia nini mais banda vina yo kolia nini mais mboke tonda bazo yiba mbongo ezo kene mipale nyonso oske okofongola miso teke oluka aussi ko la mboka na yo poto benga na batoyo poto récupérer mboka na biso franchement eza ma mingi donc neto zo baboye to komi sur le 31 na ba makambo ongwanda lobaki abosaka ke lo moko Omoni Kabila après le 31 même na toujours bande commission dans armée ba nomination na carte armée il faut to boyango donc ça dit à partir le 31 muto il faut to commissarier vraiment illégal to bengana na mboka na biso ngape na kama moment to komi le 31 we paf ordonnance mo bimba nommer mutu tel et puis mutu ngo pe andimi te ba congolais pe batika makamwana bandi maso ba ordonnance na yeti bandi maso imperium na yeti bandi ma ordonnance ta mon côté ba c'est-à-dire même na carte armée ba disposition ba ba armée batika ningwana donc que alongola yo anomé bo kondimaté parce que c'est armée du peuple donc armée na biso il faut telema kaka armée wana il faut telema marche wana za mkoloni marche oyo église catholique ezo lobela te le 31 ouais ils ont marché le 31 ils allaient kobima donc c'est to bimi libela to bimi libela est-ce que parce que ba marche ko la sous programmé le 31 to bimi libela pour le 31 to be ke na kati ya Congo mutu moko taza susu to yebi gouverneur te to yebi mutu moko te ba to ozo ma parce que biso to ba illégal ba to na ba ozo ba illégal ba nyoso zo mona non donc moko taza légal na ba to na ozo mona ils sont tous illégaux mon côté donc si peuple congolais o baza précisément na Congo na minute yo oyebisa bango nini pona journée à le 31 toujours ça peuple boy omoni Kabila il faut to bengana ye il faut to bengana ye il faut to me malikambo omoni kama Kabila ezali kama mote ke o to na président constitution te nous avons à la tête du pays un étranger un usurpateur il y a identité donc un criminel un fausseur un voleur tanenga yibi ta vie na nyonso c'est un criminel pe garçon c'est un criminel de biso faut to bengana ye constitution na biso le bike président oya kolongwa akozela oyo akoya c'est vrai mais na sous na cadre en tête to dépasser cadre parce que muto tema za illégal tozo talaye to tikaye azo mona biso ko ba bololé il faut to telema to bengana ye malgré au constitution ezali mais il faut to bengana ye élection ezala sans ye faut to bengana ye faut ko bengana ye ko bengana ye lo la bengana mbwa ko bengana ye na mwasi na ye Olive azo bake mais Olivier moko pe to aza na degré au mobile na ye azo bon bato aza complice aza na pas responsabilité Olive Lembe et puis Olive Lembe va toyer baraité Olive Lembe c'est un agent renseignement
ayaki na Congo abandé ko ça le agent de renseignement pe azo formation comme agent de renseignement makambo nyonso ebele sala makambo Olive pa yebi yango très bien parce que la ligne muto a circuit à renseignement donc avant de voir le roi maman ndako Olive avant le roi maman ndako te Olive a très active na makambo mabe na kata Congo c'est pas pour rien na ba pendant pas persikuna azali kuna na ba sika so yibi mbongo Olive aza kuna donc nenga azali wana il a un mari criminel mobile n'est c'est pas un homme d'état c'est un criminel muto azomona tala makambo makambo na sapo parce que bato oyo baza pembeni na ye bapesaki biso zela okomona ke okomona bato wana oyo osala yango région okomona yo mo na justice nde bokotelema na bango mpo bato wana bayaki bayebisi biso bakongolais bayebisi biso baza bakongolais lokola biso yango tozoba bandeko tala botelemela biso te mpo bozovanda na mutu wana biso tolingi tosikola mboka na biso donc bino nde bozali boye boya kote na biso mpo makambo nyonso ezali kuna boyebisa ye biso so bozoya te tozozela eza bien te maloba suka donc ndenge mama wana il fallait mama wana avanda nye mama Olive aza kotelema ko bao mobali na ye aza homme d'état vraiment homme d'état avec budget à 4 milliards bapillard les a partout concession vendue au point ba mobile na azali homme d'état biso tobi ke mama yo za mama vandanye kolukate okoma pe liboso le roi cible na biso tozo benga na Kabila parce que c'est un imposteur monde entier ozoka te parlement belge balobi ke bakende kozwa un étranger batia na mboka na biso pour appuyer mboka na biso nembo omoni ba get leur ba mi na bino intime ami ya famille na bino omoni te ke azali ba famille ba piller na mboka na biso mais bino bokomisi get leur ba piller na ba contrat na bino ya mabe na ba loi ya mabe tout le monde vous constituez une bande de criminels, bande de voleurs dans le Congo. On ne peut pas diriger l'État comme ça. Bateau sur bisoto tant bateau bisoto si kolamboka ba contrat ma longue kozala ils ont profité dans mboka na biso parce que nous sommes bisoto ça na bango nyonso mais bino de ba criminels il faut bolo. Voilà, je crois que message de la lobaki les a costaud hein to linga mboka na biso parce que tant aux sous-temps au perdre des on a besoin maintenant tous on appelle mboka na biso to kende ko tonga mboka na biso to ba to na mboka msute mboka na biso ya Congo to na besoin tous on mboka na biso to kende ko bakisa oto yekoli libanda alors botika ba politiciens s'il vous plaît pardon parce que moni confiance ba to ba longa confiance pa na bino to yebela parce que mikolo komi na suka pasteur Marcel to komi presque na suka intervention na biso na habité oyebisi bana ya Congo oyebisi bango nini et puis le basuka pendant aussi cette intervention na biso ba congolais mboka Congo mboka ba koko na biso mboko ba pesa biso kaka mboka moko e bongi ko to telema ba kolanda biso to be la vie boyebi ke eza mission moko eza chaîne moko na Paris bino monika importance na on impact na ngo bo e comme na kata Congo bolandela bien ba mission to ça na tolo de la vie il faut to telema tozolo be la vie ya mboka na biso yango moni na toujours chaîne tolo be la vie ozolo kate parce que to ko lo ba vite ya makambo to na poto soki mboka na biso o to tiki na sima ezati biso net ba oyo ngala sai musana mingi na mboka na tongi trop mais il faut to zonga na mboka to bongisa mboka na biso donc bande ko il faut to telema to be il faut ko bima na nzela donc on mananzela partout mutu nyonso abima et puis so to bimi to bana uzonga suna ndako te to bima biso to yebi ndenge to kosunga bino ozomona to parce que makambo ko le kaka na télévision te to sana makambo ebele to sana na Congo mais kala mingi te to ko tila même un numéro pour na batu mais to yebi parce que la stratégie est belé mais eloko to senga na bino botelema po mboka na biso faut ko telema ba militaire nazo pesa bino longonya ebele lisusu o ba yaki et puis o ba koti côté na biso o moni bino mo ko côté kuna malgré ba takaki biso ba takaki ba kutumba na ba nani ba la frappe ba attaquer bango na oni ba attaquer bango na Ugandais o yo opération mo yo sanga kuna to linga to vérifier bala kati ya ko lukande ko attaquer biso mais armée du peuple donc bisika so ba congolais bazali ba ko yoka biso sika li pinga nyo so azali mboka na état o ezali
chaque soldat a le droit de défendre le Congo. Parce que le Congo est occupé, est infiltré, Mokimo Balobi. Donc il faut voter les babos défendre le Mboka. Mais ton boy, tant que tu as pour défendre, les militaires sont congolais, ils sont côté les bango. Il y a à comprendre, et au moins il y a des mercenaires. Mais les militaires sont besoin d'armes. Tu as vu que na Kinshasa, tu as vu que les dépôts il y a armes et Kabila tché. Donc les dépôts, il faut que tu aies la militaire pour la benga na mutuana. Puis tu as vu que les dépôts dans la Congo. Il faut que tu aies au moins à sali 80% des militaires à tinda bango na province. Batikali 20% à désarmer bango. Tous a calcul mais to yebi parce que militaire est militaire. Ba opération ko salama, il faut qu'on benga na ye, il faut qu'on kanga ye. Donc alors bandeko, bonne fête déjà, mais boye baké tozo kendende année 2018 et année moko ya kimiate. Et ça année moko très année moko ozomona o esengeli mutu mutu atelema oyo senga ke mutu mutu atelema po to sikola mboka na biso. Bonne année pour bato nyonso. En tout cas tout le la vie nzamba pambola. Tout ce que c'est moi là on a besoin de ce qui ça. Ah. On dit ça c'est ce na komika ce on dit que ça na le bien loko ate oki eloko to suki sana ngo. Tu partiras toi Kabila, yo Kabila okokende. Yo sa santana Congo okokende. Au moins na peke yo okei Congo etikali. Yo Kabila okokende. Yo toba yo okokende kanga mukolo elo okite ba tous komika ti partira na banda yo que ti partira mais dans ce bandi ti partira ti to ko binango ti to ko melango champagne oza Congo te zela ko mona. Restez connectés dans tout le bel la vie. Je crois message les a passé bana Congo to fongwama to fongola miso parce que tozana mboka moko il faut to loba. Merci.